alingiki to salela mibeko to lolenge oyo yalingaka pona malamu na biso moko. Il désire que vous mettiez en pratique tout ça misala, ces commandements, mitindo na ye et ces lois, pe mibeko na ye que je vous communique aujourd'hui pour votre bien. On a ça kotel sabino lelo pona malamu na biso. Et c'est ça. Conseil pour tous les jours. Tandis que vous lui obéirez de nouveau. Tandis que vous lui obéirez de nouveau en accomplissant tout ce que je vous ordonne de sa part aujourd'hui. Et c'est ça. Donc, ce qui est l'eau, oyo, nandenge tokanisaka tolingaka inzoka tolingaka te parce que tobandaka kosala masumu, mais lelo soki tozwi mokano ya kolinga ye, ya kosalela mateya oyo bino boza kozwa, pe kotia na misala, pe kokokisa mitindo oyo aza kosenga epai na biso, e yeba ke ye akokokisela biso oyo biso tozali nango bisenga epai na ye. Et c'est ça. Alors, comment Nzambi Pumutulendo veut être servi ou comment veut être servi? Pourquoi? Pardon, comment Nzambi Pungu veut être servi ou sa liaison veut être servi? Nakati na mai oyo mibeko to lolenge ya lingaka na sako tel sabino lelo to tchana misala. Ne répandez pas de calomnies sur votre parenté. Ne répandez pas de calomnies sur votre parenté. Et lingi ko ba biso na lingala koko c'est la moninga na yo makambote. Kobimisa matatu la lokuta na kombo ya moninga na yote. Kolinga te moninga na sali mabe olo ba mabasali epa ya batu pona moninga na samba yo kasoni yo sa lokumu. Non. Ne portez pas contre votre prochain des accusations qui les fassent condamner à mort. Kobimisa mabe oyo moninga na sali te oye ko ikotinda ke babo baye. C'est ça. Wana yo bobi mutu. Mais yo te mtochi bemberi, yo te mtochi na kaso condamné à mort. Donc, tout ça, base nango c'est-à-dire amour. Amour, disposition à vouloir le bien d'un autre. Alors, ne répandez pas des calomnies sur votre parenté. Ne portez pas contre votre prochain des accusations qui les fassent condamner à mort. N'ayez aucune pensée de haine contre un ami. Mais n'hésitez pas à les réprimander. Donc, tant que vous avez dit que c'était pour nous faire toli, pour nous faire na afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Kolingate, moninga soka sala kyo mabe okanga mabe wana oyinela ngo banda kozulango ba décision. Non. Moninga sali mabe benga ireprocher. Wana commandement oyo nzambe apepesi biso lelo. Boyo ka bien asonge pa iwana. Il désire que vous les respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Il désire que vous mettiez en pratique ces commandements et ces lois que je vous communique aujourd'hui pour votre bien. Et ces lois, comment Nzambi Pungu veut être servi
ou veut être servi. Il y a des gars qui sont là, et tous à la lolenge boy. Parce que moi, toi, quand tu n'as pas pratiqué quand il y a tangeli bino awa, et la question de ça pour qui n'ensemble. Ne répandez pas des calomnies sur votre parenté. Ne portez pas contre votre prochain des accusations qui le fassent condamner à mort. N'ayez aucune pensée de haine contre un ami, mais n'hésitez pas à les réprimander, afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Ne vous vengez pas et ne gardez pas des rancunes contre vos compatriotes. Et c'est ça, vous gardez rancuneté. Et c'est ça. Et chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Moto azali na bolingo, azalaka patient. Après ça makate pour bapinge bacholier. Parce que lui-même la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Comme l'eau était un feu ardent, la générosité efface le faute. Elingi koloba, ndenge mai esilisaka moto makasi, bobele ndenge wana pe kokabela bato, ntoko salisa bato esilisaka masumu. C'est ça. Nous sommes maintenant na prochain. Comme l'eau était un feu ardent, on est en mode makasi. La générosité efface les fautes. Nandingala, ndenge mai esili saka moto makasi, po moto zopela mai ntembo makango, bobele ndenge wana pe kokabela nto kosalisa bato, bakelela esili saka masumu. Donc kosala na bolingo kosalisa bato bomaka pe basumu na biso. Qui accorde un bienfait ménage l'avenir. Oyo asali sakabato azali kobongisa makambo ya mikolo ezali koya pona boboyi na ye. Quand il chancellera, il trouvera un appui. Mokolo ekobebela yo yepe akozali salis. Gardez votre position vis-à-vis de tes enfants. En effet, il vaut mieux être en position de donateur qu'en position de demandeur. Donc, combattre et bongi malam, kutu, banana yo, basengaka yo, biloko, et sikate yo sengaka, bango, pour le coup, kosila. En tout, ce que tu fais, conduis-toi à mettre pour éviter de ternir ta réputation. Et tambola na lolenge ya bokebi na ndenge ya malamu pona obebi sa réputation na ute. Malamu yo kabela kabatu ke yo senga kaka. Pardonnez plutôt que garder rancune. Limbisa ke obatela mabe oyo wana usipa ina moninga. La rancune et la colère, voilà aussi des choses détestables. Et pas Yansami Pungu. La rancune et la colère, voilà aussi des choses détestables. L'homme sans foi, il est toujours comme ça. La rancune et la colère, voilà aussi des choses détestables. Nzamba lobi, moto azana rancune, tona kanda, makambo yango ya inaka. Ceux qui se vengent et même auront affaire à la vengeance. Des abus pour tout l'aide. Il ne laissera passer aucune de leurs fautes parce que Zambi
esungu alingi bolingo. Et c'est ça. Mais qui paie? Oyo akosoma kambo oyo atiena misala. Si susceptible. Alors, quoi qu'il en soit, ma papa, ma maman, tellement que l'état avancé, que sengi na bino boye, bo armé patient. Bo ça de la oyo. Bongo rémission, aya kolanda bino, j'espère que l'opi n'a pourquoi. Rémission. Parce que oyo bo maîtriser, boye kola bo là, sikoyo, pardon des péchés, otozonga, bana bo sembo di bo sangambe, nde rémission, toko pesango lopi, nangonga oyo to badai ko pesa, komisa, bolandango na bokepi, na kombo ya mpulu simba. Matondo mingi, kimia tatamba pungutulendo, ezala na bino, na kombo ya mpulu simba. Matondo, tufia mkidi, mukumbu, ya mpulu eto kimbango. Tutonde, ingeda.